Bungisa na yo mutuka, bungisa na yo lopango, bungisa na yo bilei, bungisa na yo elamba, kasi kobungisa te makanisi. Pamba te makanisi ezali ebandeli ya maso na kozala ya moto. Atako tata oyo akila likolo na se po ko kozalisa mokili oyo kitoko tozali komona nzete ya manga, nzete ya safu, nzete ya mbila, mangusta ebandaki kaka maso na likanisi. Ata na bino bandeko bozwi libako ya kolanda emission kitoko makanisi ya batu poko waboko somba televizio ya kitoko bakiti ya kitoko bovandi na yango bandako ya kitoko ezali na bozali na yango ebandaki kaka maso na makanisi solo makanisi zali mai ya moto ya osoki moto abungisi yango tina ya moto na kozala kati na mokili ekozala lisusu te mbote mingi na bino baye banso bozwi libako ya kolanda biso na bisika nyonso ya bokeseni pona nini te na Congo Central na bino baye o bolinga emission makanisi ya bato tolobaka tango nyonso moto nyonso na kati ya mokili azalaka bongo na makanisi ya kopesa to pe ya koyamba talatina ena emission oyo ebengisaka bato ya bokeseni po tokaboko kabola na bango makanisi kolandela bongo ba thème na biso o tozali kolekisa mikolo na mikolo kolandela bongo ba emission na biso ya bokeseni lelo tozali biso mokote tozali pe na moko mobiangami o baye elongo na biso lelo poto kababino makanisi kolandela thème o tokolobela bongo mokolo mwa lelo ezali bongo banani ezali bongo mama kita to nengwa kita mbote na bino mbote balandisango na biso matondo mingi nengwa kita atukatango neso tobengisaka bango bazanga te kopusa na pembeni na biso po boko kabola makanisi kolandela bongo thème na biso tokolobela mokolo mwa lelo kasi tokotombela nengwa kita boye ibolamu matondo balandisango matondo mingi elongo na nengwa kita lelo tokolobela o ezali kwa thème na biso phénomène masanga ya makasi lelo ekomi partout na ville province ya Kinshasa presque na bakwe nyonso soki otamboli okokuta surtout na bakabine na bakwe mwa mingi okomona batelemisi mwa milangi soki oza kaka na 200 to 300 francs eza pete poko boko zo mwa mai wana ya mukie ekota na nzoto na yo pe bota ezali moko na kati na yo yango tolobaki ke lokolo ezali mai ezali kotungisa bomo ya bato esengeli na biso kolobela yango pamba te vous mu télévision ezali etando oyeye kaka na tina moko ya kolamusa bayindo na pongi pe kokumbela bango mai ya motuya oyo kosala ete tozonga bato na kati ya mboka na biso mama kita lelo soki otamboli na babalabala mwa mingi okokuta presque na bakwe mwa mingi bamasanga na mwa bilangi ya pembe partout donc lelo quit ekomi vraiment na talo moko ya se presque na babalabala mwa mingi pona yo mama kita pona bino komona mayo wana na bakwe to na kozala na biso kati ya ville province ya Kinshasa makanisi na bino vraiment ezani par rapport ya phénomène wana matondo bapandisango na biso pe matondo mingi na balandi ya makanisi ya bato tango nyonso tokolobelaka makanisi ya bato mbala mingi tolobelaka mingi mama pona nini mama azali oyo akopesa ezaleli na bato lolenge na eteni ya bapaya mbala mingi balobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation soki tokomona lelo nation na biso kobanda na Kinshasa pe kokende na Congo na biso mobimba ezaleli o wana ebotami elingi koloba ke mama a perdre esika na ye oyo ya mama koki kozala ministre ya éducation mama perdre esika o wana nde bongo mwana kokende kolokotaka bizaleli o azomonaka na balabala azomonaka bisika nyonso lolingi balobaka na biso ke éducation de base eza ndako epai wapi mwana tango abotami esengeli azwa ezaleli uta botami tina ndenge aza kokende kokola ezaleli moko ya malamu oyo akokende komonisa na kati ya bato me lokola mama perdre esika wana ya kopesa mwana na ye éducation ezala na eteni wana ya milangwa oyo tozomona lelo na mboka na biso eza penza responsabilité ya mama donc mama zwa penza esika na yo ya responsabilité ya kobokola mwana tolakisa mwana ezaleli oyo eza ya mabe pe ezaleli oyo eza ya malamu tolonga na distraction oyo mingi tozomona lelo ba mama ba okende komipesaka mingi na ba phrase ndakisa balobi
donc bachiniti lutte contre la VS tant mama zo koma nesika la omwana neti ke ya kokola te tala na neti bongo mama kokola te nzoka nde mama fazo ba responsabilité na yeba ke mwana o na boti azana responsabilité na nga à 100%. Donc éducation au moins okende kolakisa banda za mukebo tina ndenge okende kokola ekowuta justement pananga esika na mama kozwa responsabilité na ye mobima ya kobokola mwana mais tant tozozwa bizali neti o wana lutte contre la VS mama zolinga zonga ka jeune fille zolinga zonga ka mwana muke akokate kozwa responsabilité ya kobokola mwana pe kopesa éducation totale na mwana na ye nde ya mwana eza ko entraîner ke to mwana bizaleli o wana ezokende ko se reproduire na mboka na biso mama kita bolobi bizaleli wana bokondane plus que mama mais na kotala sur terrain boya réalité baza mingi ba grand consommateur ya ba masanga otolobeli eza mingi batata mais kopesa bino maloba directement botake ba mama raison nini ovuma bokei mbala moko kaka na mama vraiment sali nini matondo papa nsango na biso ta muso mama omona lokola kinga na linga penza ba mama te mais to linga ba mama kasi po biso mo pe toza mama soki toko lobela mingi mama tata o wana zokende kolangwa masanga tata wana abande kozala mwana donc kozala mwana azaki na mama na ye soki mama pate yaki malamu lolenge nini bomo ya mutu nanu ebongelaka to ebebelaka na kanisa mwana wana tina ndenge azokende kokola kande to utaloba tango mwana ba eduke banda bo mwana akokende ko refléter mai o wana babokolelaki na bo mwana tina ndenge azokende kokola bandola kisezaleli o wana mais lokola quelque part mama ko négligence totale na éducation ya mwana nyonso pona mama ekoma kokomela biso normal mwana sala bwa musuku toyoka peza bia etaliye za vina yo etaliyo nzoka ndete mboka na biso po lelo ebonga na ebite to meko sala ngwata na deseme ekota penza na makanisi na biso mboka elinkoloba ndako bandako wana ensemble bandako wana nde yango ezobimisa mboka elinkoloba bizaleli bandako soki to bandi biso nono ba mama responsabilité tozu yango ya kobokola bana na kotalisa bango peza lolenge ya malamu tokomona ke mama oya bokoli malamu o wana bokoli malamu o wana bokoli bangisi bana biso na ezaleli o wana nde esika tokomona mboka etombwami na ezaleli ya malamu mais soki tokokima ba responsabilité wana aetali atako tatango akoma mukolo awuteki na bomwana azalaki mwana azwaki éducation bon totuna na pona nika se koma aka bongo bana ngo nyonso mbali bazo yoka biso te bakomi kaka batu ko mela do bakwitse ngo ya lolenge biso moto toza na banda to yebi nesika o bakomiseli biso kwiti museko komi mwana melelo kwa tikali na eka bongo donc ezelo to do bala ezo wuta penza mingi kozanga responsabilité ya biso ba mama responsabilité totale ya kote ya mwana pe ko éduquer mwana penza ndenge baboti ba éduquer biso po biso peto éduquer bana biso to perdre responsabilité matondo mingi nengwa kita mboke wuti sika yango wuti tolandaka be monsieur abokeseni pe masolo epa ya bakulutu mais lelo kotala po lobby ezalaki interdit na ba âge mosusu akoki kozala kokota na bar te komela pe masanga te mais lelo il suffit qu'un jeune azala na 500 francs na ye abimi pe na balabala mwa ya pembe pe koti na mutu e bebisi mutu kotala lelo phénomène yango ekomi makasi lelo boye pona bino makanisa ndeko kozala nini par rapport ya phénomène yango lelo lolengi yango ekomeli matondo mingi bapandisango bandeko na biso balandi eza passe maye oyo to mona lelo kwite komi ya badesa ba 300 mi bandaki esika moko songolo epai wapi yango ebandaki okomona ke tata nano ye moko ndenge azowuta mosala deja zoya na kwiti wana tiango esika moko songolo mingi esika babenga babar okomona pe publicité masanga ezoleka mingi na batelevizio batiki yango libre eleka penza ndenge yango elingi elinkoloba tata lokola aza misona ya mwa mingi aleki nde na babar yango mpe eza ya baniveau na baniveau esika mosusu toyebi bamasanga nde batekelaka yango ya cher mais nyonso tozobenga yango kwiti ba o wana babandeki na oya cher o baza mwa misolo ya mwa ibele baleki kuna na isika yango eza cher batata oyo biso pe basalaka baleki na babar eyeko koma siko na bana mikie siko nde bango bakomela pe ya kwiti ya niveau na bango nzoka nde nyonso wana bandeko na biso balandi eza ba piège oyo bateli biso po tozala mboka ya ba inconscient oyo mbala mingi tata na kwiti mwana na kwiti mingi pe koyoka pe mama ye pe
na kala toyoka pe masolo ma mosala bibina boyebi nga ndenge nazalaka soki boyebi ndenge nazalaka so bolingi kolanda oyoka nazali komela nazalaki kolata nazalaki kotia baperike me masolo penza ya fondement oyo ezalaka ke ekolisa bato okoyoka penza ezalaka te mingi ezalaka kaka baconkurrence ya babaro bato balekela baconkurrence ya bamasanga oyo bamelela nzoka nde mpo tobunda makasi tobunda penza na makasi nyonso mboka na biso ebima il faut tobanda nanu ndako na ndako tomeka na kozongisa ezaleli ya malamu ya komona nanu mama kota na penza conscience kolobake kwiti eza mabe tata pe kota conscience kolobake kwiti eza mabe tobunda na ezaleli oyo bakotiseli biso kobunda na ezaleli oyo bakotiseli biso na banzi ndenge akita huta na ebandeli to na introduction na bino bokendaki mingi vraiment na kozala vraiment na mongongo ya makasi to ferme liboso ya bamama kasi ntango bolobi ke kwiti oyo bakotisela biso nani abombami nsima ya phénomène oyo matondo mingi balandisango na biso baye oyo babombami nsima ya mai oyo ezali bayo balingi te tolamuka toza baconscient na mabele na biso lelo bokoyoka meme na bitando bokaloba kongo eza pays oyo eza na bomengo ebele sikoyo totuna na biso nyonso nanu tobandi biso bacongolais kongo na biso eza na bomengo sikoyo mpo na nini biso tobikaka te na bomengo wana oyo eza na mabele na biso eza donc distraction moko ezouta quelque part bacolonisateur batila biso distraction wana na mitu bongo na biso eza ntango nyonso ya kokangama tokoka te koraisonne biye oyo batieli biso na mabele na biso tokoki kobongola yango ndenge nini tokoki mpe kotekela yango ndenge nini tokoki kosalela yango ndenge nini yango bokomonake bazokende korattrape même jeunesse oyo ya 10-12 ans kaka na esika wana yake bongo esala nini ezala perturbe ningo akita bolobi po bongo ezala perturbe na banzi na landi bino malamu bolobi bacolonisateur mais lelo tokoloba boye na ndimi te eza na pays moko ya Afrique eza colonisé ndenge bino bozali kolobela lelo Afrique ezwa libako ya kozwa badirigeant na bango moko na ndimi te eza na pays moko te na Afrique awa dirigeant nango avandaka ndakisa na France na Allemagne to na États-Unis majorité ya badirigeant africain baza bango moko bana ya Afrique kasi ntango bolobi ke bacolonisateur nde bazali kokotisa lolenge moko boye songolo mpona kokaptire conscience ya bato bazala éveillé te mpona bolamu na bango songolo ntango bozoloba bacolonisateur na mode ni to na méthode nini bango bacolonisateur baevraka mpo bamaintenir population to bayimboka na eta wana ya kwiti to na masanga oyo ya talo ya se makasi oyo ezali kobebisa molongo to motango ya bato ebele matondo mingi balandisango na biso mundela kende me mundela kita na moni bozobanga mwa muke koloba obanga te mundela kende me mundela kende te mundela kende boye na loposo tomona ka kende me atika bizaleli na ye atika mibeko na ye atika lolenge ya ekambeli ya mboka okomona ta bakonza biso babi batelema likambo kuiti ewumelaka nango te nanu kutu batusha bralima te na batusha iniba te nde tokomona ke mindele baza na se ya makambo wana mpo lokwa mboka na biso tobangaka nanu bango wana donc tokoka te kotindika bango na makasi nyonso to tolandela mibeko na bango nde tozomona ke bango nde bazosala maye wana sese kala te abauta kokanga bayisi na whisky efungwama ndenge nini totunana nanu me izi nyonso ya whisky wana so totali yango eza ya baindien eza ya bachinois me bayeba impo bavandisi yango soki tolobi tozonga na bamboka na bango maye wana eza te lokola na bango mpe bayeka koprofite na mabele na biso yango basali nini bazwa bagene bakanga bango na eteni oyo wana mpo baresonaka mpenza te maye oyo ezoleka na mboka na bango et surtout na periode tozali na periode toza bokomona ke makambo masanga ekomi makasi ya makasi na baproduit mosusu bazokotisa biso yoka ezouta na mituka te ezouta na mituka te eza bayebi bacolonisateur batangaka biso chaque jour bayebi eleko oyo tozali bayebi ke toza na eleko na biso ya bolamuki toza na eleko na biso oyo tata mokili asatindeli biso mobikisi aya kobikisa biso na captivité oyo bakanga biso loposo mpe mpe bakanga biso me lokola bayebi ke bato so baza conscient bakoyoka bakolanda nde yango bomoni basorte bakwiti ekoti ya mwa ebele sorte ya mwa bakwiti ekoti mwa ebele pamba te susi na bango ezali bato bazwa conscience te bato balamuka te elobi bongo ndenge akita tozongi bongo na ebandeli na bino ntango bopesaki responsabilité mingi epai ya mama mais mama oyo si akoti na mokili wana ya milangwa mbeba nini to kokoso nini akoki kokutana nango na kati ya bomoi na ye matondo mingi balandisango kokoso yango mpe yango toza nango lelo bamama na biso tozwi ndakisa ya avant indépendance lokwa munde deja bayeke yazokende fo atikala kobebisa na ye deja bato
tokomona ndakisa lelo tomona kanisi ndakisa balobaka bana leo ndakisa balekela na télévision ezaka ya molato ya badansi ya bamiziki bango babetaka wana mokomona te ndakisa penza ya mate ya moko bate bilenge babite tango tozalaka botala lolenge mindele baza kosala biso lelo tokomi boye faut tozwa mboka na biso responsabilité to tokomona ka bazoke refléter kaka ambiance wana siko botala effet wana ya baboti wana tango mundela ya koti si ni brana bralima baleki mingi na ambiance botasko résultat elinkolo bake tango makila na yo ekoti déjà elengi ya kwiti bana oyo kobota bango pe bakobota na elengi ya nini ya basanga do ata tokomolo batika lokola eza déjà na kati ya makila ya mama oyo abotaki ye elinkolo bana tata oyo abotaki elinkolo banini mwana azobotama déjà na elengi ya masanga na munoko na posa ya kwiti wuti deja na makila ya mama oyo aboti mwana na ye na elengi ya masanga nengo akite wuti na elengi ya mama kasi ezala baboti muso otali bango boye amelaka ne masanga te tata to pe mama amelaka masanga te mais okomona boye mwana oyo aboti momeli monene ya masanga soka tie kwit ekokomisa kino na niveau falongola bilamba na ngongo wana moboti amelaka na ye masanga te omoni te ke liloba bolobi ebalani vraiment te tango mosusu po ezala babodi biso abike me mwana oyo bizaleli azwi wapi ngai tata na melaka masanga te ngai mama na melaka masanga te me mwana motie ekwiti ya suka oyo ekomaka kino na suka amisubeli kino pa longoli bilamba omoni te ke ndengo akita esika wana bomeki mokie kobima mwa mokie libanda matondo mingi na balandisa botunaki biso na yambo soki efe nini ezali na mama oyo amelaka masanga ndi awa tolimbolela bino ke lokola makila na yo deja ozobebisa yango na posa ya masanga elingi koloba ntango oyo olobaki osa reproduction mwana na kobima na posa ya masanga oyo wana mais tolobi te ke baboti mpe bakoza bamelaka masanga te abota mwana oyo amelaka masanga te soki lelo komela masanga ekomi mwa mingi mpo na leta mpe azocontribue mpenza te na koredresse population na yeke to neti tango mobutu ba reglaki yango masango komona ekomi ka ba 18 ba 19 nde bakoki kofuma lelo eza nango na ngonga te na matanga mutu kuto awuti réunion akolekela na bar mutu awuti musala bar donc ekomi nango mpenza neti ke ezali passage obligé oyo batu nyonso eza na pasi kuto oyoka mpe na facture ya masanga bakomi 40 casier mpo balakisa bino neti ke na bokoko na biso ezali ka masanga te eza bapiège eza bapiège ya makasi donc komi lelo cérémonie nyonso faut ka masanga esala nini ezala na mutu kutu malamu aboya ne kolia oyoka nga mpenza aliaka na nga mpenza mingi te na melaka na nga kaka masanga mais soki quand même ata na ministère ya santé balakisa effet wana ya masanga na effet oyo esalaki mutu azolia ne malamu te ma azomela kaka masanga ezoboma ye nini na nzoto ezobakisa biloko ebakisaka nini na nzoto ya mutu nakanisa bilenge balingaki babanga bilinge balinge bamona ke du fait que nazokotisaka alcool na nzoto lobi nango ekoki komemelanga nini mais komona pasi mingi na mboka na biso bapanisango eza nini moto alekisi bomoi na ye na wana nzoto nyonso akomisi yango alcool na alcool bokono ntango ekoya kolandela nzoto nini ndenge abebisi yango na alcool soki bakei na biteni ya baeglise bakei bakangi bandoki siko ekoteya oyo batikali ndenge nini yango komona ke kwiti ezose reproduire kaka na kose reproduire mpo eza na esika moko te baza kotiela yango mpenza kale eza na esika moko te bazali kotiela yango kale mpo maloba ya ndenge akita lelo kwiti ekomi partout lelo kutu ekoma nango ata na fete malamu kutu biloko ezanga na yango kasi masanga ezanga te lelo mpe bamama mpo nayebi ke botake mingi bamama bakoma na mwa baorganisme ebele okoka association des femmes bazolobela boye lisanga ya bamama bazolobela boye lelo parité baministère mpe mwa mingi bamama si bazwi yango kino na baassemblée nationale bamama mpe si bakota mais ntango bolobi eloko moko na ebandeli éduquer une femme ezali kote ya mpe mboka mama kita kotala mboka na biso lelo na baye ntango mosusu bazali mpe kokamba soki oyoki vraimen na mabele afrika okoyoka badetournaki bamillion baye moko songolo bazali kokamba badetourne bamillion soki okiti mpe na mwa kelasi wana to na classe sociale ya mwa katikati okoyoka kuna badetournaki ba 1000 200 000 300 000 soki okiti lisusu na classe ya C okoyoka phénomène kuluna phénomène violence makambo ebele ya mabe kotala siko société oyo wana ya biso bayindo lolenge ekomeli lelo éduquer une femme éduquer toute une nation mais kobalisa ngo na phénomène to sololi lelo
est-ce qu'il y a solo vraiment s'il faut côté to kota la mama ya lelo lolinga komeli na phénomène oyo kwiti et lingi koloba ke par ya responsabilité ya mama ezali vraiment ko jouer makas par rapport ya phénomène oyo matondo mingi bapandisango na biso ndeka tokutai koloba mama aza déjà moto ba dérouté ba dévier hein dans le poso pemba yebaki na yema yiwana a dévier nanu mama oyo asala ke mutu akola na ezali ya malamu mutu a donc bo mwana ya mutu ya onde ko mwana na mutu mukolo ezali lo azu siko mama ba dévier déjà mama ba longoli eko même ne sika wana ya kobokola mwana lelo ata tokena ba association nyonso basali ya ba mama okoka balobela mingi ka intérêt ya mama mais po bazopenda responsabilité ya mama que mama za responsable même ya kobonga ya mboka ya bato nde tokoma oyoka lelo mingi kaka Kongo la biso ekufa ekomi lokola slogan moko bato bazoloba te Kongo ekufa te Kongo ezande ebebi nde Kongo ekufa te Kongo ebebi nde posoka eloko ekufa ki bangai bakunda mais lokola ebebi tokoki kobongisa ingeta lokola Kongo na biso ebebi banani baza ba responsable ya kobongisa Kongo na biso eza biso moko tozonga la conscience poto za charge ya kobongisa Kongo na biso linkoloba moko na kati ya mabota tozwa penza responsabilité wana ya koloba ki Kongo charge ya Kongo ezepananga mais tant to kena otikela nka mutu moko tiki ngande fala bongisa yango tozozwa échec total na Kongo na biso pe na éducation ya bato na Kongo so babi Kongo ebebi elinkoloba makanisi ya bato ezatike Kongo bato baliaka tende bato bakanisi la tolia bien tolata bien eko te Kongo banda ko ezaka nango pe Kongo pe bato baliaka mais Kongo so tolo bakeza niveau na eza qualité ya makanisi ya bato c'est que kwite comme degré par degré ngeta degré par degré kolandela ba qualité ya bato ndenge pe bato batila bakwiti na bango nde bongo tozwa qualité ya makanisi ya malamu mutu na mutu aza souci esika ya vandi na esika nyonso osalelaka na esika ovandelaka na esika otekelaka na esika ozalelaka Kongo eza na charge nanga Kongo eza ya biso moko tokoki kobwakela bato moko songolo te tozelaka kingani ndako ebongisa eza biso na makanisi na biso tobongisa makanisi na biso po ntango tolobi ke toleki na émission makanisi ya bato elingi koloba soki makanisi ezalaki na ndenge ya mabe tobongola yango na ndenge ya malamu nde toloba lelo kwiti mutu mosu amonaka ni normal ke kwiti eza nango malamu na melaki kutu 5 kazi bamiso basilaka baconcurrence ya bongo basomi bakazi na bango batietitie na mesa wana balobi lelo tomeli 5 kazi mpona ye azomona Alex avi na ye malamu nzoka nde to perdre na katika ya makanisi déjà to perdre mais siko so tozongisa makanisi biso na ndenge ya malamu bato babandi kososola babandi kokanisa ndenge penza bato bakaniselaka mboka na bango na kanisa tokende liboso mboka na biso pe ekobika ekobunga ningo akita bolobi soki tobongisi makanisi tokotisi vraiment makanisi ya malamu ekosala ete toyeba bongo koagir mpona bolamu ya mboka na biso mpona nini te ya mabele na biso Afrika mais na kotala lelo ta tozolobela phénomène masanga oyo makasi majorité ya baye bazokonsoma za population na yebi te mpo ndenge na moneli bino ndenge akita mpo eza mbala ya mibali tosala na bino émission tomoni ke boza baye mingi bolandelaka vraiment ezaleli ya bato to makanisi ya bato na kati ya société lelo phénomène yango lolenge bino bozali komona to lolenge bozali kokanisa eza mingi kaka na population to degré yango pe ya komelela kwiti to lolenge yango po kotala vraiment réalité mboka na biso to mabele Afrique ezotambola malamu te ba mikano tango mususu ya malamu te o ezali ko maintenir tango nyonso babele Afrika na kati ya C to na C vraiment makasi po na bino kwiti yango eza na niveau ya C eza na niveau ya katikati to eza na niveau ya likolo to lolengekani matondo mingi bapanze sango kwiti na Kongo eza niveau nyonso kolandela ka bato na qualité na bango nde batielaka yango donc tolobi na bisika nyonso ba tendance nyonso romona ke kwiti ezali limbola ningwa kita po baye bazolanda biso bakwa boko sosola po bolobi kwiti ezali partout le tolobeli phénomène kwiti na babalabala meto ndimite lolengo bino bolomeli sekeza na maye moko ebomba minase bo limbola bandeko bazolanda biso bakwa boko sosola vraiment maye odozolobela mokolo mwa lelo matondo mingi bapandisango na biso bomona ke kwiti bamiso bakenda otila ba boîte de nuit est-ce que mwana o azaniti ba basse classe toza mutu nana mona ata $100 tango ke kwiti na boîte de nuit kuna masangiza ya cher siko lokola eza kuna lokola eza mwa niveau ya likolo bato batiaka ngo penza kate nzoka nde lokola pe na bato ya niveau ngo ya likolo wana bakenda kotiela kwiti na bangambo ngo wana mwaye ba senti penza ku wana
ya kwiti ya bato ase eza te nzoka nde soki ewuti na ndenge ya likolo bacomprendre ke eloko ezokotela biso eza mabe bango bakobanda nano kose discipline bango moko nsima nango baye kodiscipline peuple sikoyo tata yo moko na kati ya ndako okotaka nango na kwiti obimaka na kwiti mokolo mwana otya kwiti yo koyeba okoyoka ngo mpe mabe okoyoka ngo mpe pasi tata yo moko ozokota na kwiti mokolo koya na ndako okuti mwana okoyoka ngo mabe to malamu wana bongo maloba ya nengwa kita bolobi mwa mingi bosimbi mingi ba mama baloli mama na bapotopoto na bandi ba mama bazolanda biso esika bazali batomboki kasi bosimbi batata te donc mama nde esengeli atia kwiti te po mama nde nzungu mama nde éducation ya nyonso po soka ye na ndako mama kobondela mama kolobela mama kogangela po azongisa ye na nzela mais soki tata tika na eta o wana est-ce que mama ye moko kokoka vraiment lolenge kwiti yango ekomeli boye lelo kozongisa moto na nzela matondo mingi na ba champion ba kwiti soko bimina ba bombe omonaka majorité ezalaka mingi batata me ba mama te matondo mingi na bapanisa ngo na biso soki tolobelaki mama mingi mama nde kolo éducation même papa wana akomi tata mobimba awuteke pa mama mais siko charge tata aza nango ntango owuti mosala na mwa mbongo olekeli nango nano na esika ya kwiti olekeli nango na bar olekeli nango na bisika nyonso tokoki kolekela kolanda baniveau nyonso tozaleli wana oye na molimo no akwiti koto owuteli wana oye okoti nango na ndako omei molimo nini kandi touti kotuna tata mo okotaka na kwiti obimaka nango siko mokolo mwana kolangwa okoyeba kantita kwiti qualité ya kwiti ya meli to meti ezaka efe moko na mutu ameli masanga so ya $2500 na mutu ameli kwiti o ya $500 na mutu ameli o ya $2500 na mutu ameli o ya $300 nyonso to ezolakisaka nini kwiti kaka nde yango ezosala efe wana tolandi na peut-être oyo ya marula o ya champagne o ya boye nyonso eza nini eza kaka kwiti sikoyo lokola baniveau wana bano ya biso to peuple oyo asala kokoka ngo te nde baforme sikoyo bakwiti oyo ya balabala ya ba 200 francs po ekende ezwa na basse classe matondo mingi baforme bana ya bakwiti baforme lolenge nyonso ya bakwiti po ekoka bongo kokita te pamba te soki batie kwiti na $200 moto aza na 500 francs akozala limité po ekoka bongo komela yango mais po barécupérer classe nyonso yango bakidisi kino na 500 francs ata moto asalaka te atia kwiti po azala na bakapasité te ya kobatela quartier esika oyo azali akoka bongo kobatela lopango na ye akoka bongo kobatela balabala na ye mpo na nini te commune province mboka mpo na nini te mabele nengwa kita bolobaki maye moko ne bandeli munguna nde akotisi maye maso ena siko lolenge ni tokoki kosala po phénomène oyo esila po botalisi ba conséquences ya makasi oyo ekoki kobota na kati ya mabele mpo na nini te pe mboka to na esika oyo bato bavandi po phénomène oyo esila ezosenga biso nini matondo mingi bapanisango na biso bandeko balandi mboka na biso nde tolobi soki bebi biso mo nde bato tokozwa conscience ya kobundela mboka na biso soki biso mo tokobundela yango te koyebaki te mbeba oyo ezoyela biso ezokotela na esika boye toyeba ndenge nini tokoki kosala contre attaque mpo mbeba nekotela biso te siko so biso mo tolingi maboko tozotalaka nde tokoma na biso kotala ye mboka na biso ebeba nango mboka na biso babia ekufa nango moto akobundela biso to akobungisa biso mboka na biso aza te nde na bongo lokola bapanisanga botuni biso ke esengeli tosala biso nini ezali kaka na moto moko oyo aye na eleko oyo fo mokusuki ya mozala mpanda na ngola na ntina nini baye kotangisa mibeko ya bikela ezali ligne de conduite ya bato oyo bomonaka mpe baninga bachinois baindia bazonga na bomoto na bango do batia ordre na mboka na bango eza na nzela ya nsiku to eza na nzela ya mibeko alors lelo epa na biso na mboka na biso bomonake kote ya mibeko bato mpenza bamonaka lokola kaka ekomi neti bowumbu moko boye bato balingi na bango likambo ya mibeko te so bayika bongo mibeko bayoki lokola kaka ite tozongi soki ndenge nini nzoka nde esika bato bazali meme nyama mpe azalaka na mibeko na ye meme manga azalaka mpe na mibeko na ye nde elingi kolimbola na biso bato mpo tozonga mpe bato bandeko nanga balandi tolanda nesongi ya nzela oyo tata mokili batindeli biso na eleko oyo batangisa biso mpo toyeba ndenge nini tokosala contre attaque na baye oyo bayini ya mboka na biso oyo tokoka te kobungisa mboka na biso nde solution eza kaka moko wana
tata bapandisa ngo na biso matondo mingi nengo akita balobi pona bango ezakaka nesongi ya nzila kolanda mateya bazote ya biso nde kosala ete moto azwa boyebi oyo kosala ete asala autocensure kati na ye ayeba na komipekisa mai oyo ezali kokumba mai malongo bani te na kati ya nzoto po ekopermettre te moto akanisa malamu pona ekolo na ye pona nini te pona loposo to na mabele na ye nengo akita lelo bamama tobanzi sanza bamama ya mars bamama mingi balobi a journée de la femme bamususu balobi ke autonomisation de la femme bamususu balobi parité bamama basali ba défilé partout mais bino nengo akita bozali bamama bosimbi pe bamama eloko nini ezozanga na bamama bakoka pe kosala ntango mosusu nde tolobaka marche ya kosenga na bakonzi maye oyo ezali kotungisa nengo akita bolobi mpona moni bozo défendre mingi bamama bozo lobela mingi bamama na banzi bino boza mama oyo boza consciente mpona elobeli na bino elakisi vraimen ya solo ke bozo talisa mbeba esika yango ezali mais mpona nini te bamama pamba te elobi mama bato bazaka na facilité ya koyoka yango nini bino bamama bozo sala po bakonzi na biso bakoka bongo pe na koyoka ete phénomène opo nengo akita na yebisi bino tango mosusu biso baeta mosusu tambolaka tomekaka pe kopusa na pembeni ya bandeko tokobeta mwa moke lisolo ya mbuto pesa bino maloba ezalaki na belenge moko bavandi na kuwe bazosolola kaka pembeni ya bamesa oyo batekaka biloko wana bameli esali ke nsima ya komela bazali susu komikoka te kose contrôler nde babandi bitumba kaka place na miso bazalaki ekobunda bitumba babandaki esali ke eboti désordre ya makasi ya bekiri oyo tobengaka bakuluna et sima ya boyeyi ya basoldat place wana pona kotia kimia la police nde pression o ba policier bayaki na yango mama moko azaki na lokolo wana lokolo ko kokai ko supporter pression wana te esali ki appliquer crise mama wana kufi sur place omoni ke eloko ebandaki na 200 francs 300 francs 500 francs mai wana ya pembe mais ekumbi conséquence moko kino ke ko coûter na bomo ya mutu ningo akita bino boza mama eloko wana ezotungisa mabote ya bato pamba te sima mutu komela mai wana akende kosuka na nzoto ya bato elenge ya mwasi sima ya mutu komela mai wana akende kosuka na telefone ya bato sima ya mutu komela mai wana akende kosuka kota mbilinga na bafoyer ya bato kino na bamatanga ya bato pamba te kino lelo na bamatanga soki okomi kokuta ke bato mosusu baye matanga okatsa batandi bamesa mpona kokongola cotisation mais nzoka eza mpona koteka bamayo wana nengo akita bino mama nini bozali kosala ya bokasi pamba te bino boza mama bozwi déjà conscience mpona kolamusa pe makanisi ya bakonzi po bakoka bokolongola biso mai oyo ezali vraiment kotungisa pe kotia kimia te na kati ya mabele ya Afrika mpona nini te na ekolo na biso Congo et surtout awa na ville province ya Kinshasa matondo mingi tata mopanzi sango na biso nini ezosala soki nanu tozongi na baconscient ya kotata tobi te eloko ebebisi nde tokosala contre-attaque wana mais soki neti ndakisa lelo komona mama mosusu bayebisa tala mwana boye yo monika mwana ngai yo monika mwana donc mutu nyonso azomona neti mwana aza ne malamu siko na baesika baassociation ngo mpe ezokende bazokoka te kobimisa mpenza basujet oyo wana ke tokoki kosala nini mpona eloko ekoteli biso donc bato bamona lokola kote wana toza biso malamu oti bamama mpe basangani komona na suka soki oyo wana mike eza na babalabala kandi tooloba mais nsima manifestation ate ya bamama soki tolandi bamesa oyo batandaka na balabala oyo babengaka babara mike wana oyo ezaka na babalabala oyo batonisaka eza banani omona mpenza mama mpe bitumba ebimi na poko na papa mpona nini ngai obimisaki ngai te efale nakende komela bon siko tozwi na ndakisa oyo wana ya bamama bongo ata mwana ketia bakweti ya desa ya twasa ye moko mama pe alekeli esika na eske na baassociation mpenza bakolobela mpenza makasi ke toboya eloko ekotela biso matono mingi tobanzi bandeko balandi boza kolanda biso lelo tozali bongo kolobela phénomène masanga ya makasi oyo ekomi vraiment na ville province ya Kinshasa na bakwe nyonso okokuta mwa milangi ya mike bilenge bakomi vraiment koti ya kweti na lolenge moko elongo bani te oyo ezali kokumba ba conséquences ya makasi na kati ya ville province ya Kinshasa pona nini te na mabele ya Afrika po ndenge tolobaka bino ntango nyonso makanisi ezali ebandeli ya moto ezali ebandeli ya maso po moto osi abebisi makanisi akoza na difficulté ya koyeba kobongisa oyo ezali bongo lobi na epamba te maso ebandaka bongo na makanisi
tozo solo la bongo na mama kita tozo yoka lolenge kani bazali bon kotalisa mai o bango bazali koloba par rapport ya phénomène oyo ekomela biso na kati ya bomoi na biso pamba te ezali mai o malongo baniti ezali mai o ezali kotungisa ezali kwa liyanzi na kati ya nzoto ya moto tango ezali kotungisa esengeli kobimisa yango pamba te phénomène oyo ezali kokumba babavire ya makasi na kati ya kozana biso ya mokolo na mokolo nengo akita tobandi vraiment kopusana pamba te télévision ezali ngonga kasi nini vraiment part ya responsabilité ya l'état na biso ezali nini par rapport ya maso obo witi bongo na koloba matondo mingi bapanisango na biso soki totali pe malamu bayizino anyonso ndenge yaka bayoka na nani bakenda futa ba taxe aba futa ka pa l'état na l'état inconscient parce que l'état za conscient oye ko fungola usine eza ya nini ote eza ya masanga moko songolo te keti yango na mboka na yo atuza posa ya usine ya biloko ya kolia soit ya mikanda moko ya boyebi pona batu bo mona ke ba ko réglango mais batu ngo nyoso bazo ya mingi bazaka batu libanda o bazo kofungola ba usine makasi wana esaka publicité oyo soko meli yanga okomi boye soko meli oyo okomi boye soko meli oyo mais soko la na ba publicité wana nyoso ndenge zo leka eza pasi makasi na l'état super zo ko contrôler teke ti bazo pesa publicité wana eko banda temps mususu 23h ti mwana 20 wana zo landa pesa publicité masanga ti na suka nango oyo ebimi yanga eza boye ya community moi débat moko ya ba masanga na télévision batiki na bango pe à l'aise zo leka nango nzoka nde na bamboka ya batu musoko mona bopoma eloko ya libanda ekota nanu ekota bako contrôler ngo eza nini pona population na ngai mais lokola kato oloba tozongisa conscience pour l'état na biso pe soka komi conscient eloko lokola bongo ezowuta epa baindie bayeba vandisele biso nge kasi fo totuna pe nanu totala pe eloko yango bazosala toyebisa pe bango na moko nanu bomela yango pe nanu bokoma nanu ndenge peuple na biso asaka nini akomaka moko mwana laisser passer moko eza wana ya koloba kutu te ate bakolobaki bakokanga oya balabala me ya izini okokuta bakangaka te yango ezosala nini ezobimaka nango kaka ebimaka ngonga nyonso yango ezaka na arrêté ezala butu ezala moi balivraka kaka koleka kutu na semoule koleka kutu na fufu mutuka fufu ekokufa nango na balabala okomona mpenza bakoseku yango makasi te me soki kaka mutuka masanga atelemaka esika alingi akotelema ngonga alingi bato batunaka ye pe te bakanisaka pe te ke eke wapi donc laissez passer basande balingi ningo akita laissez passer wana pona bino tabolobi ke esengeli na l'état na biso ayeba bongo na ko tsaba garde fou po maiwana ezala bongo na accepter na population azali Kongo kokamba ningo akita to bandi mituna vraiment ezali ko tambola biso na minoko me bazali ko sala biso sini kuna pa ya tata Ntimba Siluvo Nimpose ke télévision ezali ngonga esengeli na biso mako benda suka ningo akita na mwa minute moko to mibale botala vraiment caméra nini bokoki koyebisa na ba mama pamba te bobiki mama nazali nzungu ya éducation ebandeli ya maso esika oyo mwana toka kamai oyo kotambusa ye amona na moto liboso ya bato to bandi ba mama bazali ebele to modi bongo mama président na biso mama Denise azali pona ni tepe mama ya mama na biso Livre Lembe mama ya président honoraire ba mama bazali ba mama ya ba député bazali ba mama ministre bazali ba mama ba PDG bazali ba mama nyonso na ba classe nyonso ya bokeseni nini bokoki koyebisa bango liboso ya phénomène opamba te lobi mama bato bazaka mingi na facilité ya koyoka yango botala caméra boyebisa ba mama na minute moko to mibale matondo mingi bapanisango na opesa biso eteni oyo ya maloba ba mama na biso mingi penza bayo bozo okipe na kati ya gouvernement moi ba poste ya moi likolo mingi ba baza na kati ya parlement soki batie mama na kati ya parlement eza potala population eza pota lolenge ya éducation ezoke na population so to moni ke eloko wana ezosimba te biso kuna na kati ya gouvernement tomekaka mpe nanu koloba totalaka mingi oyo bazokotisela biso oyo eza ya malamu te totelemaka mpona koloba oyo te ndeti na wana bamama balobi parite kasi boko tata na parlement po ta mosusu tata koza distrait mama olamusi ye te tata tala kote wana eloko moko ezokotela biso eza ya malamu te mais soki biso mpe bamama tokoti na gouvernement toke kotalaka lolenge oyo wana ka batata batalelaka biso mpe tokoki kotalelaka wana sikoyo parité yango ntina nango ezali nini nzoka parité ezali ntango tata alobi tosala boye yo mpo otali te koto mbeba nde ezoyela tata tosala bo mpo tobongisa mais oyo wana tozotia yango ka te
ezalaki bongo na ntango nano bamama tokoti mingi na gouvernement te masange ekotelaka biso bayizine yaka kovanda mokolo na mokolo ti na lelo bamama tozobunda tozala 50-50 na kati ya gouvernement ezaleli oyo wana ezokola kaka mpe ezokoba mama tozala na susi ya bana na biso biso batomemaka bana na mabumu 9 mwa totala jeunesse kote ezokende jeunesse ebebi mingi toyoka mpasi oyo wana mama toyokaka mpo na mwana totala teka mwana oyo ngala boti me totala bana na biso ya Congo surtout ya Kinshasa esika bakomi epesa biso susi makasi tokota na mosala wana penza ya kotala bayizini wana nde ezokotela biso toyebaka mpe kokosala yango kokontre yango matondo mingi nengo akita malobe kosila na monoko te nengo akita tokomi vraiment kobenda suka ya suka na biso solo bande ko balante okaki maloba ya nengo akita balobi ya mingi epesi susi pe pesi pasi baye o bakoti na bomo ya masanga bokoyeba te sika bowuti esika bozali pe sika bozali kokende soki botali mingi ba compagnie o esalaka masanga ekotaki na beleko o tango mosofu mokimbango ali abotamaki to abandaki misala ezani leko fu mokimbango abandaki misala ba 1923 boy tusi to bosani te tango ba compagnie wana bandi pona nini po ba étouffer toza na facilité ya ko capter message ya mobix na biso lelo pe lisusu toza na leko o ya éveil ya conscience et pas ya fumukusu kia mzala pana na ngola nengo akita lobi baye kozongisa biso lisusu bato yango to moni lelo ba augmenter lisusu pression ya phénomène wana masanga ya makasi solo bandeko surtout bino ba mama bino nde bobotaka biso bino nde bobetaka biso première pas bino nde botaka biso pene na bino pona kolakisa biso maloba ya ebandeli soki bino botelemi te bana boboti bakobeba bakokufa bakozana bomo ya malunga te makanisi ekobeba soki makanisi ya moto se bebi totala kaso nengo akita maloba mibale pe kozongisa matondo na bandeko oyo tango moso basungaki bino pona komata bongo awa na mwangonga moke 30 secondes to 45 secondes matondo mingi bapanisa ngona opesa biso maloba tozongisa no yambo matondo na nesunye nzila mfumukusu kama za mpanda na ngola pona kondima penza musamu nene oya pesa biso boyebi pe ko bomoto na biso nde toza komiyeba lelo ete esengeli penza to bundela mboka na biso Kongo na balolenge nyonso nde bon tozongisi matondo na banengwa kialakyo tozongisi matondo na molongo banengwa mafuta bilandi pe bobosa te pona ndako na bino bilandi ntilulu tozongisi matondo mingi pai na bino banengwa nyonso ya lisanga ya fufu mweza ozana France ozana Angola na Braza ozana Kinshasa na Mbujimai na Katanga na Bandundu na Bakongo ba mama nyonso ya vuva mulongonya na bino toza simaneso nyanzila totia bango peza maboko po ete mboka na biso ezwa lobiko matondo mingi na ba mama ya bayindo baso na bisika nyonso bozwami solo lelo tozalaki bongo elongo na nengo akita tozongisi matondo ya mingi pai na nengo akita na disponibilité ya tabo pesa ki biso lelo na nengo akita tolobelaki phénomène masanga ya makasi bolandaki biso na bokebi baso solo toli malobe wuti pa ya nengo motei mama motei nengo akita tei biso nini tokolobe pai na bino solo to profiter na toli ya nengo akita solo na bino bakonzi bozuli bakwa kolanda biso bino nde bokambaka population salaka esengo moboti na ndako amona ke mwana zo se comporter bien mais sozo kamba mwana oyo azala milango azala ba délégance ya makasi ekozala esengo te bino bakonzi botila biso ba garde fou pamba te masanga oyo koteli biso bilenge en tout cas tokozana raisonnement ya malunga te oyo ko permettre biso te to travailler malamu tozala bai oyo tokosunga bino bakonzi pona tombwa ya mboka na biso pona nini te ya mabele na biso tozongisi matondo ya mingi na bino bai baso bolandaki biso balandi émission makanisi ya bato tika tozongisa matondo ya mingi lisusu na équipe technique ya Voix Mobimba na sima ya caméra tozalaki bongo tata mbala mansadila tobengaka bango kwanga ya ntolula pamba tata za mukie mais posilisa ye il faut mpika tozongisi matondo ya mingi na baye balambaki bandimaki kozoka kokata bambeli po émission oyo makanisi ya bato ekomela bino na kitoko nyonso wato moni bongo na tata ntimba silovondi mpose bango sokoliki bango na mbeba ozwa bango te pona nini te matondo ya mingi na coach matumona pona nini te tata ndombele botale tobengaka bango nzete moyindo tozongisi matondo ya mingi na bino baye baso bolandaki biso na yabazo matondo ya mingi pamba te bosungaki pe biso po émission oyo ko bokoleka malamu pona nini te na cordon kivuya pe na bino baso bolandaki biso bokoba na kolanda émission makanisi ya bato awa
solo tokosembola makanisi na biso pe bino baye boza na posa koleka émission makanisi ya bato porte eza ya kofungwama soki thème oyo intéressé bino bobenga boya tokoyamba bino po bokabola bongo makanisi na bandeko kime ya fumuki mbangu eyingela o mabota na bino baso matondo mingi totsaka boye na suka.